omoni image ya Vincent. Donc so sanka zo finga batu tokoloba ngo ngana bino ke wera mutazo tinda yi. Mais ngana yebi o eleka kuna pona zalaki le padre pa yebi o ezaka kuna po azalaki. Nzembo oyo le padre aki kosala ayemba eve jaloux biso yebi ka yembela ba jaloux. Ayembela ba jaloux apena nsola na bino kati pena ya mambo nga banda oloba na orchestre na oyoka pena o bino bo oloba. Ayekozwa image ya Vincent atia na clip. Biso tuto yebi image wana ya photocopie ya mutu bobobobobobe na mutu ya wera siko bimi ke yende balobeli vie jaloux po ba tie même na elongi na ye na kati. Prince. Ezana ba makambo susu. Oui. S'il te plaît, papa. Au monde, ce tobito qui est na radio. Makloba, tika prend ça loba. Mais Makloba, tika prend ça ça, na place à lobi wana, naza la réponse place wana. Tika si ça pardon. On a débatté, todo sola na biso, muta sa le critique ça. Na solo na bino vana loba na yebi ke bo ya menga sono yebisa bino ka likamoko boye, oye ko fongola pe mémoire na biso bagolo yango toyeba mutu ni tokochela mutema mutu ni tokochela mutema na tiki na nga na tiki aloba yo za so letaka oki taza te pose loba do so la non aloba nana basi baza na patience non papa c'est là la place oyo. Ok, Prince, pardon, bon c'est la place. Le roi Prince a tué Virgile. Le roi Prince a tué Virgile. Zela Sikoyo. Prince. Comment est-ce papa nan Keden Kangana Miko, pardon. Musique est bêta. Polémique na combat fait. Polémique exacte. Tout ça polémique. Tout ça l'analyse. Mais pardon Zela, na place au prince à le battre Virgile na le batama muki. Papa langai. Moi na ndenga mabete ya. Na ndenga mabete. Na générique o ya eloko ya générique ya nini wana? Générique ezaka bill. Générique ezaki ya miracle wana ezaki bill. Tango lobi kino Vincent wera le wana ezaki pasi. Atala kango bill. Et puis neloko oyo lobi kino faire ça la clip. Asala nzemba veje la imbela ni bat bajalou na ye mais na clip atchaki Vincent parce yo zalaki à l'époque wana zalaki na kata wenge tala ndenge Vincent na alingaka vidé bis orchestre Vincent de bofana mercredi pas Nicodème Akei pas Riza Kei pas nani Adjena Tulaki ozalaki na orchestre alulu na mbonda Akei mwana oyo boti ozongola lisenzala ba misina biso ba ya combien pa na bino wana na maison mère faire mona ngo trop c'est trop yo mo to yemba kuna nzembo na okino mwana liboso bunga ndo akende 7e mbale ya mi yo so na azarane kima loba nete makabutu ba beza oui to yebi okizaka faire tera o manquer fi werata faire manka werata yo mo ko loba yango to yebi ne ezalaka mwana liboso bunga ka bo ezaka babilombe ya mi bale azaka nyenye ezaka faire ya polima ndukale ya bill to yebi kezaka bongo ata onga ko éclaircir yango na TVT mais to yebi ki non ya place à faire o loba ki non oui, na place à faire le banini. Azarane nyenye makabutu ba lobana ye alba oui. Mais o loba te kezaka impoli. O loba mo te ke faire azaka impoli. O loba ka ke andima makabutu ba lobana ye parce que akena pas confier consort ngeleka. Mais si toko na niveau ya ko zwa ilonga Vincent to tiango na clip oyebi pourquoi parce que alvi alinga vidéo sur orchestre aloba ki no orchestre fait ça pépinière oyebi yango azwa biso Nicodème azwa biso Rizé azwa biso Mao azwa biso Arulu na mbonda azwa biso yenga fera ba mapati moni place o pesa biso kanda o wera fera tielongi na ya benga vie jaloux wana na suki wana na pona Virgile na ochaki ezaka ki no faire mutasa alaka la mukite atie Vincent mbala moko ki no jaloux na ye Vincent jaloux te c'est parce que Vincent na banda ko zwa biso ba musicien abengo ke ça fait pépinière aux ans na kati wana aux ans na la samba ba danseuse ba timi na Cameroun dit pas so yebi bino bo me polémique ça bo tika ki ngana sola na bino mama musuna ngana fongola bino na mitso ngana bima jides pete po eza live ba makambo ndolo ba manasi ngana ko pesa bino ba detail ya makambo so eza ko mamfuna lo kana kusa mais ngana sola na bino mo ndenge moko boye non c'est bon. Non, ça va. Eden Aloba. Delvin Aloba. Nani wala, nana Aloba.
Eden. Tenga na ne lokolo balisu te boli. Loba te yendo timatanga isa biso otoko protéger na otoko. Yo ça live matanga. Matanga eleki bien, en tout cas matanga vraiment eleki nango bien makasi. Donc ba to mona kazaki vraiment na souci ma alors pour avoir connexion Eden. Toi pour avoir connexion. À mon discipline na longa kuna na ke pa mobali na yo. Bino bolinga batu nyosu baza compte. Yo lo balanga batika kolanda ba commentaire. Oti matanga te kolanda ba commentaire biso to sola biso to fa débat na mutu. Te solo là. C'est bon. Voilà. Eden kanda mukuse. Oh. Dangola lo bacho so la to lelo. Na journal lelo bo na journal lelo mo saka tekite do sa polémique te saka ki non na journal lelo ko vanda fungela ba bini na makabo na na golo za coach to pe golo fo e ba ninga ko répondre to za maloba bien papa mutu mususu yango to solo la mutu mutazara la maîtrise te bini ka bonjour bagolo ba bato ba sentiment mo ba golo ba golo msu ba bato ba sentiment ba za su ba mema na mpepe mo ka boui boza azana raison mutu bazana raison to sa promotion bagolo ba bato ba sentiment to mema mpepe ils ont pas bolingo condamner bato bi condamna bikona au moins son mutu ba bobuli bagolo ko tubino boza ka boui au moins ka golo imo mutu condamner mene golo ba sentiment ka boui o comprend to mema mpepe mo bezana mutu na ba yango to sola ngwa pona rusi condamné baninga na bino bagolo bolingo condamné ba na siana mo ba misa pi boko ba cha nani bozana raison mutu biso bagolo boy biso bagolo saka bona ngo saka komoni siko makamna bandako komoni siko makamna bandako loba problème na biso bagolo na ocha bino te na michaka biso pona na za na bino maintenant tozana page makamna bino moko entre vous d'abord. Regarde ce que vous êtes en train de faire dans la live. Non, mais biso mo bino vanda na sujet na bino bozana ngo baza ba na makamba ko botanga na bino te bango ba oyoka bino boyoka na bino bango te boza focaliser na bino bozo sala to continuer sujet comme je vais na parole expliquer biso na histoire wana voilà bon pona nga na ndenge ya pona sukisa na nga kana zaka mukuse bref to sala tout makambo nyonso eleka nango polémique ezalaka nango jibe na wera bando kutana pe bapesani mbote bayambani me polémique na bango e continue pona nga na part na ngai na kosepelaka un jour bagolwa to pousa artiste na biso le padre lokola ye mutu aleki azala na un pas ya liboso ya d'avance par grand frère na Weranson totala réaction non, oh là là. Wana ngoswana Stéphane. Eza ko bombela ko supplier te. Na lobi bien à faire un pas. Na lobi te akende ko supplier. La bonne ko confondre maloba na ngati. Un papa vienne total siko nana obima mutu mabe. Na bita akende ko supplier vienne été. Na bi à faire un pas. Viens pas lingaka trop batubaya verrier. Mais aza mukolo aza yaya na biso kolala na tote bon ngana lobi ka part na nga kasi ngana zanga na poser te débat ke na lobi boye mutu boya contredire yani ngana expliquer bino mambo dangola na mona ka bino mo omoni Kofi Olomide na le padre babeba na monde atier mobimbitana ni babeba na téléphone na télévision tout ça na ba crash sur des réseaux sociaux tout ça na émission mais oui, faire qu'il n'a pas profité, c'est juste que bah non ça va bonjour na musika, bah na musika. OK, bah pardon alors. Désolé, soyez dans le ça na le vie ma bebo limbisa. Dangola. Il a calme si Dangola. Dangola, moni clash oyo faire le padre na de Kofi Basala. Faire ça on a wekate. Je comprends. Malgré ta kagafinga pe. Faire ça là que nous monte. Je comprends le gars té. Non, mais tu connais ce que mais générique à liboso wa tele à longwaki. Non, Dangola si tu peux répondre au place au moni Tango les pas da kangama qui Kofi Olobini tozo ba guerre na biso to PC armé le moment est venu pour nanga ya porter soutien nanga parce que o ya kangami azala l'un des généraux ya musique congolaise et a bi ba famille a fait réunion so
boye bakinaza pona bino si un souci bobenganga parce que amoni guerre wana te amoni clash wa quelque soit eloko isali au passe mais na moment ya passe utano intérêt à Congo intérêt utabe muntu wana a servi orchestre na cinéma a participer pe na vie na pona orchestre na mais faire pas ko faire ça là 2 ans mais tant faire ça na wingi maison mère na clash les pattes na kufi basalana mais le kofia mona yango te kofia cha apesa arme na se apporter soutien et pas apporter bon courage pour na faire lelo suna matanga to moni yango président Angola après même temps on fait rabimba bengana na kofi kofia de kina tebe lobi na moni appel ya Ligue des Champions le batement to solana été ba une journée on poser question ya polémique essayer abino ko cha polémique ité makamutu za kanya bandi pe na suka mais na matanga to moni kofia na tourner na Zambie wa nini e razongi kin abino même na koyata 10 minutes même 30 minutes même 30 secondes na consoler petit frère nanga parce que au commun na musiko benga tifo mais présence c'est très important vraiment na kina butu ko faire verba 2 heures na live ba mi te mama bebo tapoter live ba parce que na lobi na kina na tireta les pas de tiba 3 heures ko faire de 2 heures à Kinshasa aye 2 heures à Kinshasa 3 heures na France à France c'est pas na biso mais on dit que ko faire atali ba clash wana parce que les pas de na ko faire clash pendant na TV ya di monde a chetala mais ko faire zipa ki clash wana azipi makelele wana tengo azui silence atie azui nono bolingo atano Ligue des Champions peto a servi quartier la tête dignement na participer na makambu naye izelo ko komela kibiso tout donc mo kanda ona yebate kanda ngo koza atiwa même muntu abomelo pardon Dangola les pas de 5 pardon va venir prison à ça les monsieur a bien 5000 pardon pour va faire na ngaya wenge oh ndenge na clash wana échange de paroles bano sana bango échange de paroles na TV na Isaki vraiment ngate mais ils a mon na ndule kena bona 5 bango 1000 pardon a 5000 pardon na TV muto to yoka yango Dangola oni suto sanga pardon ya ndenge nini héritier bonina na pardon tena tika le loba saka kisenga oh la ya za o opposant ya lobi te ke papa va senga pardon yo a faire comprendre biso Dangola Jani Bilele prince de Gola wiki no faire ça pas papa na ngobi na nenga mabete pardon na nenga mabete prince Dangola oyebi kaka il y a même pas 1 mois. Il n'y a même pas 1 mois. 20 ans, ils ont publié beaucoup de missions sur toi, la page. Ce qu'on peut faire en kata. Beaucoup na batu ba yemba ba tutu ba yemba c'est on peut ça faire akati akata mpwani vers la ceux akata mpwani mituna bisoti akata mpwani mituna ceux qui bandeka ko dépendre kana wera ceux qui bandeka dépendre kana wera Stéphane dans la presse loba ceux qui bandeka ko dépendre kana ceux bandeka dépendre kana wera kaka mais ne faire abimati bon na moni mo ko s'en prendre na ngai non to na Dangola non to kaka neko solo lat solo la parce que on a l'impression que non on a l'impression que non Yozo doit défense à Wera obi ça so ba golois neti ndenge mo oza défense ya Wera qui non Wera perd na biso to boité mais perd na biso pe on se la biso ma bitu père na biso sa biso mabeto ma dernier fils bima awa na mbona bina téléphone belango ma dernier fils au classé au bac noté faire asa dernier fils ya wenge 4x4 ya wenge 4x4 za ya niti mais bien sûr de façon à lobelango dernier fils na wenge na podema wenge à lobelango polémique ça pour faire un position pour le combat diminuer celui to vandinga na yo to zela bizele were changer c'est que tu dois changer même tu vas réfléchir la place d'Abango. On a besoin de ça promotion. Beaucoup de gens solo là. Beaucoup de gens solo là. Bilo même ba mona c'est. Bon ça promotion bon tabo. Faut la live que ça promotion là yo. Ça promotion là yo. Yo faut proposer ba ba ma ko limite. Non mona ba na c'est pas comment. Ba comment bon ça promotion ça bon. Faut la live ça promotion là yo. Bilo kuti ba mona ba bango. Attendez, toi va sobater, so moni que ça avec promotion. Ça pour chaque chose dans son temps. Quand on trouve ma promotion fait Zali. So moni que ça promotion na yo nous ça font live non ça promotion na yo. So téléphone ça vidéo ça promotion na yo. On va imposer son cambilo pour limiter. On va imposer son point. Bon on a dit mais là moi ma solo comme dit toko, ma solo dit toko live c'est bon nan ba imposer ba toi ça marbu. Live à la cabo et mutu nyonso ta koza kapo biso eza ba to ba contredire eza ba to ba lo ba malamu
J'avais cité Dango, on comprend ce que place dans mon issue qui va faire, quel que soit grandeur, il y a des solution mon ana. Yemo fait mbayango. Quel que soit grandeur, il y a des solution mon ana kaka. Mais pourquoi grandeur, il y a des cambona ina les pattes la cola dans le monde. À qui il chauffe na ba la coste. À l'obinini, premier puisse ya unge c'est la coste. Attends, je mission l'état c'est l'obi celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Faire da contre na nini parce que faire ça lui dynastie abengi kakol. Faire tout à 50 000 pardon à TV. Na 5 000 pardon. Ngana pe na watu na problème te. Na 5 000 pardon na upasa ba ve na nga ya wenge. Mais héritier pinga wega kolele. Mais wega limbi héritier. Mais si c'est ngana lobate. Non, mais tu peux parce que yobi ke pera ça la pas qu'elle n'est pas non. Papa, pas qui a mon argent papa, yo kana assista. Yo kana assista ko yo kizete. Yaza pour mutute yaza opposition awa. Na minute yazo jouer le quoi Gaulois parce que quand il lève ba Gaulois. To ka assista na likamuna. On débattre to sur la canne presse. Ya, s'il vous plaît, je l'ai assisté non kasi parce que T'es là, pardon, maman la joie. Maman la joie, le bamouelo. Loba comme ça. D'accord. La joie. Oui. Loba, maman, loba comme ça, place ou dans son lobby. Mon mukolo va na torte. So obi ke no wata wera limse wata. Wata antima ke ava mwana azalenke kene ko mikitisa. Tu comprends? Donc on est wera za papa azape yaya. Donc le bate ke no wera linga yeba sengeke pardon non. Oko sona ya na yeba ke yaya za toujours na torte. Yaya a toujours la raison. Voilà. Ba to ba yaya za na tort mais ba ko bimisa tort ne miso ba leki te ne miso ba tune sote. O so bimisi tort ne miso ba to mon ke no ba kitisi yaya. Yaya a tort. D'abord là le maman est très clair bien. Ah pas bien. Mais la choper déjà pardon. Comment idée pardon. Bisa beta pe mutu tote bisa tolo wa popo tolobi boy moi ni net ndakiwa na moi ma konolas na tindaki pote biso de sala biso bien tu vois début na ebise avant na bandoloba na début na ebise bino frère pour moi c'est un grand frère le bango balongwe oli mwana moko ebiso mwana moko suka atikali na pale na papa bayayane tu bakenda babando gogola pe mwana na yo ozosala kama kamuneti yayana yo Eric te yayano na futele minerva la sala boy bamakambo na osona bino na lobaki ngo bien na début na nga boza na bososo lipona ko poata ngo pe na lobi ngo clair mais à live côté pe ko komela bato mosusu ba okena ndenga mabe na lobaki bien moto aza sage après tenga pena attention na ye mais na monika ka bo s'enflammer nga na zo côté la wera na côté la wera su na nini na likamuni yo kolanda na zo lingane bo soigner bon to soigner image na ya le roi de la forêt na le padre to tikala kaka teke bazala kaka bongo fo bato bandaki live on azaki na liloba moko na ndao loba tozalaka mpe na posa totya le padre poa makasi biso baoyo mpe na bapart na biso ata une tête ya moto moko mpe na concert ya fere na compte ya prince ekosala mpe ka likambo ya bien mais bato ebele toboya kosala yango live kolakisa makambo wana mingi parce que tozalaka bien na relation na vientone alors que ye na fere baza na relation moko froide nalobaki yango dès le début wana kutu tobandi live sikolengo na linga na loba fale botika boyo kaka bino bozolaka yozo kote la wera ozo kote na yebi sikolika mona biso ke na ndaka vientone tito na maison mère mais to telema na porte ba ke yebi sa vie après papa nga yebi so yo kanzi yo faire yo bill donc c'est ba dami bale bando kota ka samba toke siko bino makamusu onga na yebi bo yebi yango te sona sona bino boko yiba pe mayele pananga po muta tikala kina sima ba faire balongwa ke koza penga mama na sola mission morote héritier ou Fabrice on a kota na live ba golo pa lo bangwa obanga menga sona sona bino je na sola ka boy siko ngala na sona bino bo mo na zo s'en prendre na bino ok na vana banda na bino pona eba ite boko tomboka yon sona linga na lo ba ite tomboka mo sage par rapport à Magam Nangneb Sabino que le padre Gosala impa na eza pa wera ezata ke ndeko fuka mela wera ba générique héritier bimisela bimisela abeta ka wata longwe kwa bolo ba pa jawata wata longwe
wata betaka papa linga zonga mwana koko linga zonga mwana bando bwakela viensoni bakri ya koko boye bien mo wa boyela ngo monikite wa ma monikite parce que bana monikite na place wana déjà bana na monikite na Luanda rien o ma monikite ma monikite za muta wenge la rwata ye Luanda ba boya répéter kuna posole comme elle vient sonner. Voilà. Après là il y a note kabio avec John. Ngana yebi histoire wana. Kasi siko yango na yebi sa oso. Olobi. Eza botu bo swana te bo solola. Tika yo batanga silisi yo lobi place yo Monique eza oza d'accord nango te. C'est pas un débat frère. Yeah, merci beaucoup Arlette. Na Arlette, faut qu'il y ait un débat pour batuba mata. O eza stratégie ba live kinda bongo. Arlette, ça va yo ba yo ça débat alors. On a okita na ngai na lobi pe mingi ne ba komia. What's up, mais ça peut presque pas personne de local kuno bela déjà. Pas bien de local la Cameroun. Dangola. Ben merci na katina. Ah, Dangola zala wana yo mto. Osa makambo cha makambo te papa. Tome sope matin. Eh, kolanda na unanité, kolanda no commentaire wana te. Na koloba. Ouais, ba pesa France makado ko bagolo bosa. Arlette aloba. Arlette. Ah, télécharger téléphone qui charger. Bon pesa la presse bakado na no bagolo bosa bo manifester. La presse d'angola bakado, la presse d'angola. Et so pas bino ti ba enregistrer ba moyo ta. Mais le na star na ko sala ba live te. Oh. Tali ba ya complexe mde bo mabango. Mais na sala live te. Babenga ga biso ba complexe nzo ande batutu na ba on peut ba complexe. Ngana la complexe tene. Na sala live. Adult star mo pas le cas. Domona lezo bo mabina ya ngwana. Elo bo mabina ya ngwana ya ma complexe. Papa. Bo vivo yaza ngole vivo abongo. Na esprit ba makambo ba mise bozala na ngoya ko budaka ezanga na kotsa kuna na kotsa na camera so na ligne ya téléphone na ngai. Ya carrière na nga na sala live te poani. Babo ga bega na kota la toilette te pour na start. Kasi star kota na toilette. Oh ye ba kuke yo na la sambo za ki play ko le ba star rebele. Ko ga ba tsuku. Ngeza ndenge na bana. Ye ba si ba lina ye po. Bon, nani presse dango ya tozonga na côté wana. On sa live te pour eza live mambo li atteint. Alex donc pour moi pour amani yo poza ka mu création pardon c'est la mani pardon donc abotika eza star bagolo tangola ke yo so bangela mambo se de toute façon na Congo beto ba ka ba nyot ba vedette to pesa importance Jani lo ba finga nga ba kante swanga yebisa ba ngomuntu ba finga Stéphanie no tikela bino place no kuna lobi to senga dana tikela bino place na mati kuna na lobi ate kasi lo ba ko Arlette lo ba ko bébé lo ba Arlette lo ba ngana opposant nga so na yekali kamo bona na défendre rôle na o jouer aya pardon Ngai, non, mais coupé ça, moi, non, c'est vraiment rapide, mais non, touchez moi quelque part. En fait, à la base, n'a pas sujet la binoté, il faut se dire la vérité, mais au moins, ceux la comprendre, et ça, par rapport, il y a acte ou l'équipe qui est net ou raillé, ok? Ouais, ok, non, si qu'on a l'ina le vélo, hein? En général, on peut mettre en général, mais tu viser plus Wera. On comprend, Wera Ndemuto à vivre un peu de temps moulaï na faire, na ba jibe toko content au militaire. Ngasi ko ponanga, ce totali pe na le passé, Wera pe en question, azala pe na matanga, faire pe akenda na été. Ebembe eza eloko ba pesela ngo mutu invitation te ngala ute kolanda émission ya Fere Kalate pa Papi Mboma Fere alobaki batunaki boko bongisa te na we Fere alobaki pota nanu ekauki te
mais ntango pota ekokauka akosala zongisi biso kala te me bazongisi yango su mikolo oyo kasi toteka ake tokende kasi yango nabi te bozela bocomprendre sens na ngai te non eza plus te mpona émission eza kala me bazongisi yango mikolo sokonga na par rapport ya mo yango parce que ti lelo mpe na ofere akenda vers wera te wera pa akenda pa vers fere te c'est que bapota na bango nanu ekauki kaka te ok le moment venu oyo moko na moko akosentir près na coin na ye bakomonana parce que soki totali bien JB Wera ils ont eu beaucoup de temps pour na tomona bango lisu ensemble dans le temps venu et comment mais moi mon problème kolobake faire akoki kosala papa Wera te pona faire azanani ou bien boye na koyoka bino temps presque angola olba ezate parce que Wera aza spécial yango faut faire comme ta sala nin o mais nin o komi kiti s'appelle dans la nango grandeur d'esprit eza kozala faiblete comme faire épée akoki kolba parce que entre bango mibale Wera aza mukolo ok entre bango mibale Wera aza mukolo nani Wera aza mukolo mais problème na bango nanu peut-être pe bakutana boyete na musika kaka yango makambu e bataka ekitaka peut-être soki bakutani boye Wera pe akobenga la faire te place pe bakosala enterrement ya ba peut-être de guerre d'esprit na bango mbala moko on comprend mais dire que pona mutu alobi faire akosala papa Wera bo bandoro telemelake pona ye Wera za nani o nini o Wera za papa mot exact Wera za papa en plus na yo ki bande ko mususu balobi zana si ça pardon après bo lo balabino bande ko mususu balobi Kofi malgré Wera ina ye na JB il faut boye bana bi biso nyos na mukito za ndemo to moni ngande na we na za fana Kofi numéro 00 mais na yebi ke na vie en fait j'ai applaudi l'acte de Kofi j'ai aimé ngala landa ki live ya en direct qui a fait lobby ti 3h du matin photo o bat ba mo na faire na Kofi ba kangami eza tango Kofi a comité eza tango Kofi azo kende ayambi fere ya suka mais bato to bazi ba photo ba okomake arrivé à Kofi na landi la nin en direct qui a fait lobby butu mobimba mutu na vie azalaka na ndenge na ye bato nyonso bazala ndenge mote c'est pas parce que Wera nani Kofi na fere bakendaki ba mame et que Kofi a sali pas et la kisi que il est meilleur ou quelque chose comme ça non chacun a sa façon de réfléchir en plus nga personnellement navana na faire muke nga na mona affaire na Wera baza makambu ndenge moko yango na bakenda mo mame parce que sorotali na vie normale de balobaka c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup Wera c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup non plus baza vraiment nga mona bango esprit moko le moment venu ba okuta na ba sola mais ça n'empêche pas que faire épée à ça pas comme ekoki kozala faire comme pe ekoki kozala Wera mais c'est pas ce que ça faire mutasali pas et lobike aza Wera amona ka po ani ba kende pa non eza pas forcément bon akoki pe kokende et ça na ngelo te en plus bino amani bino ba ko mala sena bisa bino lo moko o moni makamnyos boloba wana akende ta sala bweni o bando ko malelo tinzamba oya se faire décider akende muto ko empêcher te lo bokolo bana bino ndenge nyonso bolingi mais maloba na bino te mte ça faire asala likambu boeto boetete vous êtes juste des fans les dernières décisions ça vient chez Père si décide de voir akendo mona Arlette Figa ça là déjà Paul va Figa ça c'est un pardon à pleine émission oui on a 1000 pardons na ba vina nga oui parce que na ofasa bango ba clash ko sai ndenge na ngati na 5 bango 1000 pardons ani oni ça nga pardon peut-être on a émission na pleine émission ça c'est nga ndeni et ka mi prison ça là qui yango ça émission na aller coup na chaîne ya nini Arthur Dunet qui va me dire pour la Arthur Dunet on est d'accord avec moi. Mais à ça qui pardonne pourquoi? Oui. À ça qui pardonne. On peut t'emporter là, on peut t'emporter là. Pardon, ce n'est pas Kofi. Il faut que deuxième pas on est. Alex, excusez parce que quand tu sika, on comprend si jeune de toi sur la tête. Même l'émission à côté.
parce que so mutalobi avis na est différent na bino a ofinga bana pete matisa o lingi bolo c'est bon mais nga pesi avis na maselongai ça pour la matcha mutute pas mezanini biso a to bandaki to sola teke mamba pardon na kofinga na kosabete to bandaki moi si j'ai biso masolo par rapport ya remarque ya makambo to sali parce que pour la matcha non nga kutake na sujet te kana tali peut-être maloba oyo dango la bande koloba na ndenge bino bo intervention na bino pezalaki déjà boy c'est par rapport à ça que j'ai fait intervenir pour donner mon avis en fait dans les restes de votre comment kita mata finga c'est votre problème en fait yokolanda batasete yokozela na soba ndoko non yokozela na soba ndoko na bandeko comme na bandeko incité pourquoi il chic boy c'est ça pourquoi maintenant ba s'agiter mbala moko la finga était jeté en bas j'ai des messages normal Arlette, calme-toi. Arlette, calme-toi, s'il vous plaît. Oui, alors, oui, au lobby, vous avez dit au bandeko koma même, au bandeko finga non? Ou non? Bandeko koma, au bandeko finga non? Si tu fais ou tu tiens, tu as pas du thé. Thé. Ok. Calme-toi. Ayo kayo d'abord. Voilà, c'est bon. Maman wa botayo. Maman wa botayo. Kasi siko mama na papa oya botayo. O ba pesa éducation oyo. Bango te mutu ba bota ba tutu ba koma. Ah, donc mutu ntana éducation na yo sala par na yo. Ouais. Bala ifeza nongo kaboy. Biso na stofinga maka na viso bo mona mutaza même wana yo omona te so yo bo mambo live so mambo live okokango to wandoma biso famille na no to la na biso ya pas de so ina bino kitate siko neti luka uno kitanga makasi ndeni en fait c'est ça vous comprenez pas la côté ko la pena kiti ana ke ko fongola live na ngamboko na tona plus de 5000 abonnés na ko fongola live na na ke ko va faire na ke ko va na ke ko ka jibe kama solo ko bandi ana fongola on kuna bo mona ke ba donc si vous fongola live te zaye moko alingite. Donc, beaucoup de n'importe quoi, parce que si on a vu la critique, on a critiqué, on a fait le live. Arlette, on a 5 abonnés en fond, la live. Arlette, yo mati pour la bien viso conseil, tu yo coûté ton solo la maman, tu mati pour la conseil, mais comme ici ko ça débat la batose, yo mon biso to Hollanda batose maman na ngai, pour ani boyko. Hein? Qui t'explique toi qui zé motute awa, toi qui zé motute, toi qui a propos na yo. Yo kadino na se na kiti na se na yo. Biso to yo kapoto to retende asi kapo ndoki. Yo ndo chaba vutima. Acha ba vutima mama. Biso to aposa to bomba ya malamu to bomba ya mabeto bo akapo ya malamu to komisa na bureau poto koma na page ya papier vert to tika ba message ya bien. Weza komba conseil to ozwa. To za aposa oswa na te to ye ko finga mutu te to finga ba vena biso te to loba biso to za ba fan. Fan non seulement fan tout. Hein? Ok, je à ta place. La minute oyo, c'est juste que Ferre, il a besoin de soutien. Il en a eu besoin de faire encore des rancines avec les gens et de rentrer dans des guerres avec les gens. Il est en train de passer par un moment très difficile de sa vie. Il faut pas sentir bateau, balingakaye, bien entouré, tu vois. Donc, déjà tout. C'est ça qui est pris. Arlette, c'est pour toi. Ata bakange ndoki bon famille o bakange batu o ba okange bandoki na ba onde na ba famille na ba kufa te ngakuna na senga déjà ngale ana lobaki kikola bongisele déjà hors li place na décembre d'accord kitoko na décembre ya c'est ça batu ba réfléchir na ndenge na bango ngelo eloko esala nga parce que mona kino batu ba linga ba imposer batu ba réfléchir neti bango ba linga ba réfléchir eloko na éducaté
Vous en parlez. Maman, pardon. Problème, tu t'en portes. J'ai toujours dit, mon frère, yo problème là, yo, tu t'énerves trop vite, tu t'emportes trop vite. C'est ça, en fait. Calme-toi, mon frère, calme-toi. Toujours sur là. On est en famille. Promotion qui est pour la live. Promotion sur banda caractère. Promotion pour la promotion. Nabia, Moutaïa, le qui bosse la promotion. Vous pouvez pas gola bon dibi qui est tout ça la promotion fait tout ça la politique. Moi, gola pas communauté. Papa, yoga tika de immunité, munga ta imita luba kopé. Hein? Pourquoi ça munga luba ta si ça imita? Nani bagola Moutaïa lobi qui non bossa promotion pour ça le live na bien ça politique. Et puis moi bagola na se bagono comment? Oui, on a raison tout ça. Papa, tout ça la politique, tout ça la promotion tout ça la promotion, c'est ça qui nous regarde, nous si vous mais ça qui nous tout ça, tu as polémique. Et pour ce moment là, quand vous avez contraint au yayo, au groupe bimse taza zoba, kita, salabo, oyoza maele tout ça nité. Et ça n'est pas banini. Bon, on va poser toi réfléchir, tu veux réfléchir point. Si quand tout à l'eau banini au yasipe à l'ouba, presque de moi la loubi ma wera awa. Biso to l'excès combien de fois, faire à ça qui m'a béca, t'es pas wera. Ma belle faire passer à l'eau, pas wera. Madame, oui, madame, faire ça parce qu'elle va pas. Papa, tomate, tout le bâton, comment na so solo na lo barabo si kona lo ba na lo ba male mide na lo barabo ya muta pinti moi ba blo ko ngo ko bisa ko mise tum mutu ko bi bolingo bimsa to ba zo ba ba ridicule ko bona lo babo so ba na lo ba skonde parce que na lo ba ka so na lo ba skonde ya lo ba ni ba skonde ya lo ba queen ya lo ba ka boy alo ba ka boy Ma béni, on fait ça, on fait ça, non, oui, restez là, s'il vous plaît, bébé, restez là. Bonjour. Faire à Yemba, Ayemba Vensone, n'a pas de bon n'igno surtout. Alexa Vensone Boli. Ah, c'est pas l'île, on dit. Zéla, non, père, pardon, bonjour, Zéla. Vensone, faire. T'es belle, faire. Zéla, non, Zéla. Mais la maille. Bonjour, non. Ordre, Michel. Vraiment. Zéla, non. Michel. Stéphanie. Michel. Ça va qu'on l'a visé là, non, on va faire parole, mon frère. On va sa parole, mon frère. Bon, Moutamata qui dit bossu ça Stéphanie Loba Kasbongo frère. Merci. Moi je suis pas d'accord avec Arlette Alobi. Pardon pour un micro s'il vous plaît. Chika kanga micro. Stéphanie to soine. Kanga micro tenga no lobana kitate o. Nabi je suis pas d'accord avec elle pour Alobi ke o azaleki il faut mi quitter ça. C'est pas dit que ce que papa, il faut comme ceux qui me conduisent, ceux qui nous embêtent. Non, même pas. Papa peut ça la carrière. Et tant que osa omi qui dit ce qu'on peut que le bas aller qui n'a pas le bas qui va momo koboé limbi sangai. Donc c'est ça. Pe ma kamamatanga ba pe sa invitation te tu que zo invitation ya kamatanga non. Et tant que faire azalaka et pas na e ba yembaka faire pas bana pe ko matile pe bato parce que faire pas ça qui n'a voix bien en fait. Ceux qui n'a matanga le qui na e azaki obligé à koya. Ata ko humela te ata pona mo we ata koya ata ni ça pas kei. Tout le monde. Makamba sale en fait to sepe na ngote asale lo mo ezala raté. Pour muninga natanga passe ba muninga malamu fallait ba soutenir faire à konzi. Bah tout l'état bazo finga e pe ba warion je vois que baza très hypocrite en fait
tant faire tant les ka faire à kufa ki bobana ko sala ba live boza ko critiquer yo alien de kona après tant fali à lobi mes condoléances beaucoup mimbala moko ko fongola live que le ba mes condoléances à toi faire mes condoléances à toi faire non ça vraiment eza gentillité ozomona ce qu'il fallait nga lo bate mais bonga ko continuer ko finga muninga omoni musique nyonso mutu nyonso lingaka komisa ke aza grand leki na kota pe bikota kota toza pe na be preuve pe zo lakisa ka bale ko lobake no simba kota toza na be preuve ozomona il faut pas bo bambela faire ber parce que faire ayembaka parce que faire ayebani et on faut ko bambela ber ki asali de modèle akondi akondi za prasi bio boyebi koko abia botira cha batu na sudi abotira msuba okota bayoka mamtozo sola to finga te eza nani na kota botika baba kota omoni donc botika mndeko kokufela ndeko ya tak eza kwanga na lipa te so nga lia ndeko na nga lia ida depuis kala nga kuta yeba na réseaux sociaux en fait nga yeba pete na musique donc bo arrêter là kokota muninga bo ba muninga kufeli ndeko akondi aza souci tous à la on pour soutenir muninga en fait pas pour critiquer pour le kama be c'est pas lele Allô, bokanga micro s'il vous plaît. Oui, ezabotika kosala hypocrite muninga kufeli boya bo soutenir ye boya na matanga ozala alobano mabe te na tango matanga bayaka ko soutenir muninga parce que biso nyonso tokokufa mutu moko azate ke aotika la bomoi na bomoi non. Yo po linga matanga no pe batu bazala donc ya muninga pe il faut kozala il faut pas ko critiquer muninga bo comme ça muninga tina suka po boyebi kazo beta concert po batu bayate donc il faut arrêter là makambo ça là vraiment c'est pas gentil donc merci na kiti na tikel batu sous place. Merci beaucoup ma chérie. Makamba on les a dit awa. Tant baloba te bo sa promotion et comme minini ko batu va dépendre